bolingo ya motema na ngai, bolingo ya motema na ngai. Basi ya Kongo ekolongola bonsambe na yo te, kozanga kobota ekolongola bonsambe na yo te, kozanga libala ekolongola bonsambe na yo te, kasi bonsambe na yo ekolongola pasi na ngai, kasi bonsambe na yo ekopesa nga libala. Nabenga yo nani, nabengo nani, nabengo nani, nabengo nani, nabengo nani. Bakongo babengaka Yesu, Yesu nzambe wa mbote, nzambe wa mbote, Yesu nzambe wa mbote. Baswahili babengaka Yesu, Yesu Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, Yesu Mungu ni mwema. Bamongo babengaka Yesu, ole kumusa kuma, akongo mongali, sakoma kongo mongali. Ebongo biso na baluba, tobengaka Yesu nani. Kajo mona ndianda, chiluma yo avaboye. Quand on a 15 ans de carrière, Papa Famalo au moins a relevé la biso avec un cœur ouvert, les lots, Bamakamo peut-être biso habité dans la musique. Pour moi, le papa Elphine. Combien d'années de carrière pour la musique? On sait combien d'années? Bon, Tobandi, la salle, je crois, n'a 15 ans. 15 ans de carrière, frère Famalo, l'artiste et musicien chrétien, Bando Bazo Lambayo. Depuis musique, au Banda, n'a pas musicien Yakal. Na place haute comme la musique chrétienne. Ce qui est abanda qui na Yesu, a su qui na Yesu, gloire à Dieu. Les appels à tout ça, abanda qui na Yesu, a su qui peut na Yesu. Il y a un moment dans salle dans un moro boye, dans le pays soko tiens là-bas dans un extrait, deux zones dans Zambie. To banda qui boye te, to banda na molimo, les autres comme suka na sote. Mutu na mutaye belo kwa osala. Mutu na mutaye belo kwa osala. Ceux qui na osala la Zambie mabe, na bono yeba. Là, il y a un peu d'Allemagne, on change de nationalité, mais on change de conscience. Les consciences, les autres, ils sont les papas, ils vivent au fond de conscience, les autres, ils sont Oyaza. Ce que dans Moutabakis, conscience, ils sont les autres Moutabakis. Le Moutaïbe est l'eau qu'on est dans ça. Quand il y a prise, sur l'ongo, il fait monter aux âmes. Mais malem, monter aussi. Malem, monter aussi. Mais bah au bas dans Zambie on comprendre que t'es au yazaka na Yesu. Parlons nous ba. Yaema, 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 yaema. Obota mamokonzi, Yesu nanga. Okufa mokonzi, Yesu nanga. Osekwa mokonzi, Yesu nanga. Omatalola mokonzi, Yesu nanga. Ofandi na kita mokonzi, Yesu nanga. Aema, nana kokali na yo, aema nanga, aema nanga, aema nanga. Ema yabo, ekeri mabo sama yabo, ema yabo. Maya karibu se soto mabele hapa emaye mayabo. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Merci beaucoup à vous tous qui êtes connectés en ce net moment, en train de nous suivre de partout. Nous vous remercions pour votre fidélité que vous accordez à cette émission Ndela et Alola. Et c'est que Bonzambe et Kitarana Loyemo Namaloba Pena Misala. Bonzambe na Bonzambe Lola. Ezofota Simana Antoya Roloba Kenzama Boye. To croyez l'issousu wapi et longo na pasteur Fezamisi à la bouche autorisée de l'Éternel nanga mazirike na mama na biso filo mukwaya motema ya bivense
Deomo depuis Londres na maman Gisèle Luke le motema papa Emmanuel na Boston pe na notre frère Papi Kongé na Oyazo Bimsa album ya kitoko Makas Koleka qui sera sauvé les frères Papi Kongé depuis Champ de Fond pe na maman na biso maman Mami Mbunga motema papa Blaise Mbunga na Suisse bonzambe na bonzambe Lola ezofuta elongo na ma sœur depuis Italie l'angolaise ma sœur Bobette pauvre Emilia Bobette pauvre depuis Italie l'angolaise mwana ya mama Emilie topesio mbote na beau-frère esika bozali nzama Lola apambola bino libota mobima bonzambe lolo ekokita na loye moboza toujours connecté pe Lola ekofuta biso bien aimé dans le Seigneur elongo na nani na l'évangéliste Fama Lola l'homme du surnaturel bien aimé dans le Seigneur. Là je vois directement papa Fabrice Kiangata l'homme du surnaturel depuis peu en Allemagne. Papa Fabrice Kiangata apôtre Fabrice Kiangata na peso mbote esika ozali pe merci na nyonso ozo sala Fabrice Kiangata tozali na les frères Famalo la bande obazola non de partout. Shalom. Shalom, papa. Liloba na bande bamoni lisusu. Alors, topesi bande konyo surtout mbote obazola na biso bisika nyo surtout. Tikete nzambe alola apambola bino. Nzambe alola mona yo. Zalaka ka brancher na émission ozala décité. Tika loboko ya nzambe ezala bisiko za bisika nyo sozola na biso. Et c'est la honte de nous balobi que nos frères l'évangéliste Famalo la tango yemba tango teyaka to santara ilo mobo ebimakati na yo mo isala honde bon esala kabeka ndeko lobi et soit tango o sala musala eza ndeko présenter émission ndeko mo ebisaka be na atala ko sepela na yote mais na sepela ka ndenge papa Elvin atuna ka émission ndenge lobaka eza tango osala eloko bato ba osepela ngo esala bien mais nyonso les araba fruika ya bonzambe parce que tozonga tellement na source ya kosala eloko que non ntango na hotel liboso ba leti banda lobby na liete banda lobby na liete na melika ka secret siko o banda lobby donc na ebe que to sala émission na évangéliste Elvin émission na e sala tellement bien il faut apporter un plus et l'on enseigner na loba il faut na mema un plus et pas ya bato donc il faut na mi côté ça d'abord na prière dans na roya bato ba sala tout ba sepela na ngai nayo l'évangile c'est Famalo la bande bazola nayo na sœur na biso pe alela ki bonzami makasi Mariam pauvre Bobette depuis Italie je crois mais ka sepende ngamoni na ninga ko ko biso na ki bonzambe et ça la biso pe bien je salue aussi la présence de l'homme de Dieu le prophète Général Freddy Kassa boye ba pe na ye voilà utilaga bon mais ma biso kana ki bonzamo ya ima OK Emae kabelanga loyengo Emae salaka motema malamu Emae 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 asombi kaye na bandiko koma bolamula kaye nyonso etondi ngai palovetikali Emae osale Yaema 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 Obotama mokonzi Yesu okufa mokonzi Yesu na ngai osekwa mokonzi Yesu na ngai omatalola mokonzi Yesu na ngai ofandi na kita bokonzi Yesu na ngai Aema nana kokali na yo Aema na ngai Aema na ngai Aema na balukaki moto ya kokaki kokufela nga lekulusu baluka ye na mama
mayebo bamona ye te baluka ye na États-Unis bamona ye te baluka ye na Belgique bamona ye te engambe mobali na nga oke kobotama na ndako ya bameme oye kopesa nga bomoi ngai moto masu yaema 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 na ngai yaema na ngai ntango mopepe esalaka mopepe eza kokweyisa banzete ezali kopese ba 1000 kilo ba 2000 eza kokwela kasi ngai moto osala ngai napesaka 50 pamba natikala kokweya na mopepe te yaema na ngai tala miracle osala ngai nasimbama nani nasimbama nani yaema na ngai oza nzambe oza nzambe oza nzambe oza nzambe elvine na ngai yesu aza nzambe elvine na ngai yesu aza nzambe mokolo moko nazalaki koleka namoni nganga moko asimbi batelefone mibale na maboko na ye babenga ye na oyo ya tigo anga wana aza kosolola babenga na oyo ya Vodacom apesi moninga ya mbela ye nga natali nzambe elvine na Kongo baza kosambela na Braza baza kosambela États-Unis bazosambela azoyoka losambo nyonso na litoi na ye kaka moko na nakokani na yo Yesu fanda na yo ata baboyi kondima oza nzambe bandimwata na bino bandimwata na bino yaema yaema oza nzambe oza nzambe oza nzambe Yesu yozali nzambe mwakwidi wani general ningamba sente wa basente kasho mwana mianda wanu abantu uduteka mutu museka mukati mwa bantu na kutumibikila kasho mwana mianda ya bantu batu kasho mwana mianda wani wimana katuita badefetato mwakwidi wani napesa yo nini ye makambo saleli elivine papa ya bana napesa yo nini yesu okutani na Ana okabeli ye Samuele okutani na Sala okabeli ye Isaka okutani na Mose okaboli mai nebale napesa nini apesonide soki lola ezalaki ata pembeni fredi na ngai nalingaki nakotata nakumisa ye yango ozalata elamba ya kolata yesu me nalataka yo nalongolaka yo te soki ozalaki ata fololo me nalonda yo na lopango na ngai nakokoka kolala na chambre te sino bakoyibela ngai yango yesu ozali nzambe mama yawe kumama ozali nzambe na ngai elombe kumama mwakwidi wanye mwakwidi wanye mwakwidi wanye lwakutusomba neba lwakutusomba neba ai mwabilayi lwakutuyikila nenda lwakutukwashila byana lwakutuyikila nenda lwakutukwambila byana chilumbai 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 abembona okomisinga lokola moto ameli akene okomisinga lokola moto ameli masanga olangwisinga ye yesu yesu oza nzambe na ngai ata lelo nazobala te oza kaka nzambe
ata lelo makambo ezosimba te oza kaka nzambe bozambe na bozambe nzambe na bozambe ezofuta l'homme de Dieu tobi ke ofongoli kaye otangi bolamu ya nzambe olingo oloba nini par là nabi donc nazwi kaye nabandi kokoma bolamu ya nzambe bapage nyonso etondi me maloba etikali mpo na kokosilisa yango te oyo asali eza telema ebele so babi papa elvi na bando okomisa nzambe sikoyo awa bando okomise lobi mpa bandi kokomisa ye lobi mpa bandi kokomisa se eosila ti mokolo koya netke mpona baoyo bazolanda biso yo otangi koma bolamu bango peut-être bakolobake nzambe abosana peut-être adresse ya bolamu ya vi na bango nzambe abosana ngo bakomi na baniveau ya bajeremi oyo balobake pourquoi ma souffrance était continuelle papa bango baofongolaka ye nini bakokoma nini na kaye papa elvi okoki jamais kobeta Goliath en public soko bomi usa secret te Goliath abetamaka en public soki usa kufi na secret ezala makambo mosusu nzambe abandaka na motu na secret avant toyeba papa elvi bagénéral Fredi baya koluka boye se ozalaka na makambo moko nzambe abanda osala no na secret nzambe abimisaka motu na miso ya bato mpo na pesa motu defete te abimisaka motu na miso ya bato mpo apesa elonga ndeko aza na basitation moko ya pasi eza nzambe atiki ye te nzambe ayebi le pourquoi nzambe ayebaki le pourquoi apermetaki ke Lazare abela nzambe ayebaki le pourquoi parce que nzambe na nsima ya maladi ya Lazare nzambe abombaki gloire na nsima alors Marie na Marc bande comprendre te bango bande kokende olelaka a Yesu papa au moment tozoloba malade ye grave au moment tozoloba yo lobi eza mpona gloire mais au moment toloba Lazare akufi nzambe ayebaki le pourquoi de makambo nyonso ekomela yo ata bato akoloba na bango mais nzambe ayebi le pourquoi makambo ezokomela yo nzambe moto ayebi yango eza suka te bamisu bazomona ondire ke age ezopusana suka te age malage yango kaka boye paso ya vi na kaka boye ntango Yesu ayaki atelemi na tombo alobi abengi Lazare atuni nayoki bato babande kolela na bango bande kolela Lazare pembeni boye Lazare tozalaki na ye Lazare bande olela pembeni mais Lazare bande oyoka te ti baotombola Lazare ayoka te Lazare apoli mais mabele lobi na meli bakonzi na meli batu mabele lobi en tout cas Lazare moto aye obenga yo il faut na pesa yo na ko garder ote parce que bela batu pe bazalaki na kati ya cimetière mabele sanzi Lazare mabele reconnaître bonzambe na bonzambe etali moto azobenga moto te kolo na ye moto pasalanga Lazare ayoki na katanaka na kati moto déjà poli 4 jours mais moto oyoka mongongo pe mabele cédé fongwami pe Lazare abimi mobimba bakusho disparaître vraiment nyonso disparaître déjà na kati opération comme au salama ezalaki production ya divinité lokola divinité acceptaki mongongo Yesu abengaki de divinité kabela je omoni Yesu tanga telema bi kumisa mwana na yo awa na se mwana na yo asani akumisa yo donc eza makambo mosusu nzambe osala mpona yo te nzambe osala mpona banguna na yo bandimaki yo ozalaka na nzambe Yesu abi nayebi koyokaka ngai nayebi na yo nayebi oyoka nonga mais likambo yo salango mpona bato bantouré ngai aujourd'hui on saura que il y a un Dieu en Israël. Il y a un Dieu. Ok, papa, na neo beti li sola Lazare, bande bazo landa biso. Par là, j'ai compris que na elenge mo bazo landa biso en net moment. Na maman mo komi na suka déjà. Na ndeko mo bazo landa biso ceux qui wapi, il se pose tant de questions. De baninga baya poto vie et progresser ngai fi na ngaka aboy. C'est que Yesu aza capable. Ya c'est quoi ça? Nyons tout ekofa na vie na biso. Papa, Nzambe asalaka na moment opportun. Bato bakoki kozo oyebi bato bazalaki ba journaliste papa Elvin to mona pe ba journaliste mususu papa Elvin oyebi Nzamba asalaka na tana ye papa Elvin yango na lingaka bato te ba se comparera vina bato parce que makambo Nzamba osalela yo aosalela mutu te yo muto boti nanu te mwana nono ba boti ete ya yo mwana po bota me esenga ka yo ndo bota ye
yo muto bali nanu te mobali no muto abali azate abali pe nanu te aozelaka yo bokutala po bobalana mukanda na yo na poto muto azwango na place no azate mukanda na yo ezelaka yo tango keno samba kuna bapesi yo yango oya yo muto azwi yango te ya yo eza ya yo yange eza ya ngai muto akozala yembi na ya oyemba lokola farmalola te de oya place no eza place na yo yanga place yo betaka de ya betaka 9 ya betaka 8 mais biso nyonso toaka na kati ya terrain mais bakabolaka mutu aza na varese yaka moko mais ye numéro 2 ye numéro 3 et ya lokwa général Freddy prophète biso nyonso toaka na kati ya terrain mais nzamba bia général soka sakoli molimo a prophétie za kati na ye mutu na mutu papa Elvin tango ye pa nango ozote en tout cas bato abi banda na bandi kote non bato balila bongo te ah bon bato bazolela na comprendre te nzamba aza na ndenge asalelaka mutu na mutu de oyo yo eza ya yo oyo yango eza ya parce que temps wana bando baoyebaki temps eza ndenge temps peut-être que asa komi na suka bamate yo ozoteya eza na ndenge mosusu azo toyoka ngo déjà mais rien ne change te papa Elvin nzamba aza nzambe donc nzamba abosani ye nzamba aza nzambe oyebi soki oconsidere baproblème na yo baproblème mpe koconsidere yo omoni au moment ana bande koconsidere penina makambo penina bande koconsidere ana yango ana bande obota te mokolo ana bosanaki penina nde mokolo Samuel ayaki mokolo mutu oyebi ntango kobosana baproblème na yo likambo eza na bosana ke nazangi libala bosana ke nazangi mukanda bosana likambo nga na omona makambo ata lelo oza na pasi bosana yango zwa nzambe tia likolo nzambe alingaka azala na première position papa Elvin soki nzambe aza na omoni au moment opriaka nzambe ayokaka au moment tozo prier nzambe ayokaka mais au moment toza koadore nzambe atikaka kiti na ye moko aye abi me voici au moment toza koadore toloba ya ema tozokomisa ye toloba oyo aza ata lelo na lie te yo ozaka nzambe yo oza nzambe papa avant que tozonga lisolo olobi ya ema nazolinga parti mingi oyo obetani ebi koto ozoparle alangue wana extrait moke ka mpona bando baalanda biso bayebaki nzambe alola aza na bomo ya ema eyabose emayabo ekerimabo samaya emayabo emayabo ekaribose soto mabele ya papa emaye mayabo papa Elvin yo lelisaka ye bon tolanda on a régie ambiance ezalaki na église et pas Farmalola Emmanuel et on se retrouve tout juste après pour la suite de notre émission Nzela ya Lola. Yeah.
eza kotosa ntongo na nzambe ezotosa butu na nzambe obongonga moto oyo naza na pema nakunganela yo te mpo na nini yaema 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 osilisinga mandosa osilisinga mandosa osilisinga mandosa yaema osilisinga mandosa yaema osilisinga mandosa yaema yaema okabelinga bolamu yaema 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 olelisinga boyekoni yaema 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 yela bose ikamalilo yelalo yelalo yemala bose yaema Bonzambe na bonzambe lo les ofuta wana ezalaki place papa azo kamba na église na ye l'homme de Dieu obet lisolo ya Lazare c'est que ndeko mo azolanda biso en ce net moment o nyonso tout eskufa na vie na ye Dieu est capable nzamba papa il dit nzamba na makoki nzamba makoki nyonso eza pa nzambe atalaka mutu na beti lisolo moko boya beta papa ya ema nakendaka bon
mabele nakende États-Unis namoni mabele naye awa na Congo namoni mabele atandi mabele lokola tapi mokili mobimba mama na ndako soki atandi tapi esalaka 20 te nga nanu nabotama te mabele sezalaka lelo nga na koleka mabele kotikala atandi yango lokola ata nana koboya Nzambe elifilina dimension ya bonzambe donc omoni soki moto considérer Nzambe okoeffacer ba problème oui soki moto sika Nzambe obandi koanalyser makambo Nzambe asala na se na moya te ofanda pena obi te ba problème ya nisi oui. David, négligé par sa famille mais considéré par l'Éternel. Oui. Azaki d'abord Nzambe abandé ko préparer David. Ayebe que David atteint une classe cité. Mais Nzambe bomba ke kula bandé ko préparer ayebe que mukolo moko Goliath obima. Nzambe asala ka likambu na calcul. Avant bino no bo raisonner te. Mais Nzambe ayebe que un jour nde na bombi David Goliath un jour obima. Mais tant Goliath obima Nzambe déjà préparé David. Donc en raté naie. Oui. Ba diplôme la licence. Ba diplôme ya classe. Et ça makamu susu Nzambe sala biso na ba famille boy. Avec farmalo la obima. Likamo pe koya na famille boy. Farmalo la télémi. Et je peux solution. Et solution. OK, lobby a gagné l'église. Et ça qui l'église. Nzambe na composé. Nzambe ya lola azana bomoy. Je crois que na beta di solo prophète Frédéric sa beta ngo déjà. Donc mokile banaye comment on est peut-être que moteki ba mai. Kotamula tamula makolo, négligé par la famille. Tant bazo moneke mwana azane azanga tina na famille moteki ba mai. Menzo ande Nzambe azomona un prophète en attente. Na miso Nzambe mokile ko mono na miso bazo fingo bazo cholo yaya. O tula o zangelo rote tikana lobana oke Nzambe azomona que oza première dame en attente. Oza premier ministre en attente. De bande wa Joseph, bamona Joseph revers moko bandoto na ezangatina koto batekiye bazwi bake oteka ye pa inanda wa Potiphar moi c'est Potiphar amoni Joseph non oh vraiment ada amama avec mobana Potiphar amoni Joseph na mis mosus nda mazo ya komona ke un premier ministre en attente ya na nécessité eza na temps ya Nzambe pe na saison ya Nzambe okanisira oya Basa matanga ntaba. Rachel a luki zemi, a vu zemi. Mais la Bible est que lorsque l'Éternel Dieu se souvient de Rachel, les Arabes comme Nzama kamisayo. Zama lola zana bomoy. L'homme de Dieu au beti li solo ya matanga ntaba. OK, album toujours c'est promotion zo bi makala milité. Matanga ntaba titre wana no lo ba parmi par là. Ba titre na zaka nde to beta ki solo Joseph ka de utolo ba a. Bande bonaye ba tekiye. Bazui taba, babomi taba, bazui sko makila, bapakoli lamba, bazui elamba na ye, bake ko présenter on pas Jacob, si Jacob en tout cas, ta moloti bandoto ya kufi. Alors Jacob a bandi au sali sa matanga. Tant la famille sur ba beng mutoye, a tout les preuves ça, abimisi elamba. Alors ceux qui par exemple lelo la salle accident, même si papa le film, on même mutoyo sali misha kufi. Dans la festa là, ta moni ba makila. Qui kondima, kondima te mais épreuve ezani ya elamba oya lataki. Jacob asala ki matanga, akanisa ko sa matanga ya Joseph, mais jo kana ndo sa matanga ta. Tala ataba to bombi vérité, vérité otika la vérité. Souka ba comprenait que non, Joseph a kufaité. Matanga na Jacob andosa ezaki ya mwana neti. Mwana na zaki ya vie. So kozanga koyeba ne salisa ke matanga. Ebela bato bakosa so matango ozanga koyeba muto ayebi so bala te so eka koyebi eya lokola ndeko moko azaki na mundele bo azaki na boyi na ye ayebi si boyi na bindeko ozakala bakinga sana suka yo yaka kaka awa na ville na tongelo nda ofandaka awa kokenda kuna na libota no yaka ofanda mundelo na botaki mwana so mwana wana azaki na âge ya ba 6 ans
so eye koarrive ke mundele akufi mwana na tika ye na lopango so boyi arécupere lopango akomi meme kofaire souffrir mwana wana e moko olalisa libanda so eloko esalaki mwana alalaka libanda mpo ayebaka te ke lopango baolalisanga libanda ya lopango ya papa na bango mais bato mpe kaka ya songisongi bazanga te babenga mwana babaidi oyebisa bi te lopango papa ya bino tala ezalaka tala ntango bakei kosamba batali non babimisa boyi batika ye na lopango eloko ebanda osala alalaka libanda ezalaki ignorance ayebi te mais tanke oyebi ke oza mwana na nzambe okoperdre espoir te zala toujours l'espoir ya ata lelo esimbi te lobi osimba ata lelo nazwi te lobi nakozwa ata lelo nabali te naza kaka na espoir na kobala basekaka moto aza na nzambe basekaka moto aza na nzambe ata lelo ezosimba te ekosimba nabeta eloko mo diplôme alola elonga nanga kosina yuda ye libanga na ngai libanga ya talo osinya dossier na ngai nabike rushe ya lola nazela baresultat na bapriere opesanga diplôme alola ministre ya Congo soka kende États-Unis akosala te président ya Congo soka kende na Brazza kosala te papa Freddy kuna na France akote ana diplôme alola Elvine kuna na Belgique akote ana diplôme alola Farmalola kuna na Luanda akoyemba na diplôme alola assurance totale ya vie opesa biso Nzambe na ngai naponi nanga a Yesu nalandi nanga a Yesu mama moko na mokili azalaki na mbongo ebele azalaki mpe na bavoka na ye azalaki na bosu ebele soko sali mama likambo mama bengi avoka na ye mokolo mamo ya lalaki na butu amonaki mari de nuit mama bimbi mbango na tongo ake koluka mosali na nzambe natuni mama oyo motuna ponino bengi avoka na yo te mama lobi avoka oyo ngai aza na diplôme alola te mosali na nzambe yende aza na diplôme ya lola bonzambe na bonzambe lolo onimolo bani paranga frère famalo bon na ngila loba omoni quand Bible lobi c'est poussé par l'esprit que les gens ont parlé de la part de Dieu maman zaki na incapacité ya bosune et les alwa mutala muki na tonga bi na loti mari de nuit na loti femme de nuit okesko na la police na loti mari de nuit bokendo kangela ngai la police est tout na sawa la police paye monodrôle so la police il faut bilo ko connaître pas général Freddy pour c'est la loti mari de nuit yenda e sikani na pour la mari de nuit pour ya kalisusu te parce que yaza adore mutaza rempli na spiritualité divinité pesi pouvoir ya kotelemela makambo ya molimo alors makambo ya molimo bateletango na molimo amen donc ezana ba makambo so ekomela biso na vie oui et dans ba relation et za bozu na biso solution tozwango te ezaka na nzela prière ya prière OK album matanga tabebi matanga tabaso nzamba sungi je crois tozo sala ba clip tozo sala no ba clip toko matana 5 clip en tout cas comme ça to pesa pena jour fixe au dobimisa ngomoni photo kende na Chine au sala ba duplication pona obimisa ba CD bani tuana ezo senga pena mbongo yebika na Congo awa tozo lela vraiment mingi ba producteur ba sa pétate ba producteur baza penate bon to sala ngona ba effort na biso na ndeko na biso pe Jonathan Mutambala azotia biso pe mwa loboko pona ya ko soutenir biso ko sunga pe na biso obeti li solo ya Joseph na matanga ntaba l'homme de Dieu donc bako teka na bango Joseph bako teka ba bebisi réputation na bako bebisa de moi sur Potiphar bebisa ki ya Joseph mais bako bebisa lipa molio bako bebisa promesse te promesse nakate age promesse e banakate promesse n'a raté au moment qui Abraham a collé mais promesse kola quitté pour assoir qui Isaac na ki kolo pour promesse le bail que yo pour ça je te rendrai grand
na comme so munene ata lelo amonaki te mais suka lokola promesse ekola te nzambe akokisa kaka makambo ayebisaki Abraham. Et message clé ya album ezali message clé ya album quand neto lobela matanga ya ntaba donc moto akoki ko jamais ko perdre espoir il faut simba kaka espoir donc ata lelo na zuite lobi na koso ata lelo na tombi te lobi na kotomba donc ata lelo bateki yo atoza na ngambo se retrouver bisika moko be batu nyonso batiki yo kozwa sous transport te soki alinga matana transport ekimi po aobebisa baban ana makila na nzoto de na transport ekomi koki imagine toi transport ekomi kokima mutu aopesa mbongo me transport ekimi mutu po aobebiselanga baban ata ekotala mutu aoboya meme kopesa ekiti aobebiselanga kiti boyambe aotelema eloko la sepelaki na ye kondima azalaki nango abatraki espoir abiso na simbika elamba apamba na obika espoir kaka nyonso baza na espoir baza na kondimaki baozwa ozalaka na kondima okozwa mais Paul mpe aza na espoir Paul aza na espoir ke lo na ye zali na nsima wana echad wana ekolongwa bible ezolobaki Paul appuyé à plusieurs reprises natika kozwa réponse favorable de la part de l'éternel. Papa Elvin omonaki Paul aosambela mpona bakuki baotelema Paul azoprie mpona baveugle baomona nzambe atikaka eloko mosusu epa na yo po ayebi biso makambo osala wana eza yo te po soki ezalaki yo misimba mitelemisa omona nzambe atika makambo mosusu ke ayebi biso ke yo oza mutu nzambe atikaka ye mo mpe yo mpe Elvin ofandi nga na mutu nzambe alinga bongo ofandi pena vite nga na mutu mosusu Paul azalaki mpe na kokitani nga koma lolendo eloko bando osise lolendo ezalaki kunki neti bandeko nyonso te bakomi na suka l'homme de Dieu obeti lisolo ya mwasi ya makila donc nayebi te soki ke nini olingi oloba parada bango bakomi na suka bazomona ke batamboli partout eza na mama moko awutaki na poto abi frère Alvin nga ndeko nazomona so natambo na bakisi oyo te na ozala bien ye oblige farmalola ok toyoka farmalola peut-être ke nzambe alingaki ke azela suka na yo okoma suka place oyo osuki wana mpona ke bolamu na ye ebana na vie na yo l'homme de Dieu. Yesu yo mobali yo mobali olangwisanga mote olangwisanga mabaso Yesu yo mobali na ngai yo mobali na ngai yo mobali na ngai natombola nani nabelela nani bolingo ya motema na ngai 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 yaya yonde mobali na ngai yonde mobali na ngai bolingo ya motema na ngai yonde mobali na ngai bolingo ya motema na ngai mokolo ya bateme na ngai Clément tunakanga motuna eskolingi Yesu lokola mokonzi pe mobikisi na yo yoka eyano na ngai yoka eyano na ngai nalingi mobali na ngai nalingi mobali na ngai nalingi mobali na ngai nalingi mobali na ngai nala kotika Yesu te Zamba général. Comment continuer? Est-ce que vous pouvez savoir que vous avez biso? Naina kena pharmacie, na tuni motoko teka kisi, besanga kisi ya malaria, ayebisinga ezali, besanga kisa mutu pasi, ayebisinga ezali, besanga kise longola kabobola botutu na nzoto ya moto, yoka eyano ya pharmacien, yoka eyano ya pharmacien, kende na pharmalola, kende na pharmalola, okomonenga mbe mobali, azingami na banjelu,
okomona nzamba général Fredi azingami na bangelu bakoyemba osana osana bakoyemba osana osana nabengi noko na ngai aparai na Yesu atete nabengi tata mwasi na ngai aparai na Yesu atete naye kotala nimero moko Elvin alakisa ngai Jérémie 33:3 na fini ese na te na litoi nanga. Allô Jésus, allô Jésus, allô Jésus. Nabenga ye na 6 heures atulinga mwana olingi nini ye nabenga ye na 0 heure atulinga mwana olingi nini ye yokanga mpe na lolendo liboso ya mobali na ngai liboso ya mobali na ngai liboso ya mobali na ngai papa nalingi libala papa nalingi voyage papa nalingi na bonga papa nalingi mosala bolingo ya motema na ngai bolingo ya motema na ngai pasi ya Kongo ekolongola bonsambe na yo te kozanga kobota ekolongola bonsambe na yo te kozanga libala ekolongola bonsambe na yo te kasi bonsambe na yo ekolongola pasi na ngai kasi bonsambe na yo ekopesa nga libala nabenga yo nani nabengo nani nabengo nani nabengo nani bakongo babengaka Yesu Yesu nzambe wa mbote nzambe wa mbote Yesu nzambe wa mbote baswahili babengaka Yesu Yesu Mungu ni mwema Mungu ni mwema Yesu Mungu ni mwema bamongo babengaka Yesu ole kumusa kuma akongo mongali nzakoma kongo mongali ebongo biso na baluba tobengaka Yesu nani kasho mona ndianda chiluma yo ababoye hey Elohim wanye Elohim wanye Elohim wanye beba Mulumaka ya wani beba Mulumaka ya wani beba Mulumaka ya wakosala tele malabina papa no pe likute date olobi ke bonzambe na yo ekosisa pasi nanga ekolongola maladi nanga souffrance nanga par là olingo lobani l'homme de Dieu kande to te kolongola bi pasi nanga ekolongola bonzambe leti ezalo kwa mutumsu ata pengwi Yesu akolonga nzambe te ato tiki ko sambela Yesu akolonga ne nzambe te ya otikala ne ka nzambe nevo na sela eza par exemple ko tala mutu ayebisinga na sela bana nde babimi bayebisinga papa abi osela onga na ye kosenga ata na fandi wana ti 16 heures naza oblige akosela mpo na na shwa te soki nazongi nga mona pedre ya opedre te onga nde na ye eza lokwa nde tozali toyepa nzambe ifo zela soki okei do ifo zela eza na baoyo batika nzela nzambe batika koprie suite ya likambo moko babana kozela epa na nzambe nga na puya mwana na nga akufi natika na nga kosambela yango nasepela na ndeko oyo atike bembela ndako akutai na Yesu Yesu atuni na bi comment ça va abi tout va bien oyebi tout va bien wana Yesu momoni Yesu atalika mutu atike bembela ndako abi tout va bien Yesu abi kaka ndenge olobi esala mabongo bato ba comprendre te na kata ndako mwana asekwe na tout va bien Yesu atali bima akoka koyebisa Yesu ozotuna ngai natike bembela ndako bato baoli abi tout va bien mutu te azangi problème papa ata mutu nyonso aza na problème mutu tu na se amoyo aza na problème ata bakonzi ozomona bakonzi biso ko toza bien mutu tu azangi problème oyebi so baproblème eza te mosala ya papa ya général Fredi esili. Ah bon? Donc bino bozawa ke ba problème bozane ki bateki ba cercueil ko ba ko point ba ya répondre alors c'est pas possible.
Ok. Donc, on a dit ça, frère Famalo, là, l'évangéliste, vous allez pas en contact. Et là, on est album, il a déjà un producteur, il a autoproduction. Il a autoproduction parce que biso moto salango. Moi, il y a clip sur les TV, au moins, il y a des musala, il y a musique sur les calambo canabiso. Alors, tout ça, on a fort na biso moko. Poto lingizambe. C'est-à-dire que tu as été au Japon, tu as commettre, mais pour te dire que tu as pas molama. Les gens m'ont tous dit ah, nazaki na pondette maman mo abenga na poto. Abi ah papa tant na yo kakayo, na yo kapenda bien. Zamba pas molama maman Louise, voici à gouverneur Déogracia pour la pambola yo. Aza maman mo malamu, vraiment continuer avec vraiment ma casse pour un album moi tout ça des clip à qualité. Bien. Alors donc c'est ma pédale bandeko pour ça il y a soutenir nous ça au Robin Abisso na 00243 85 05 73 297 00243 au commis 85 05 73 297. Alors contribution vraiment et au ça la biso biata au béni papel film et comme la biso kaka en tout cas soutenir musala oyo zamba osangate en tout cas surtout aussi un soutien boy pour tout monde vraiment en tout cas to me la paiement to me la vraiment paiement ya comme to yeli boso la bino baleki papa maman ndeko sunga biso pena na musala oyo ekendeli boso vraiment. Combien d'années de carrière depuis banda musique ça combien d'années? Bon to bandi la salle je crois na koloba ba 15 ans. 15 ans de carrière frère Famalo l'artiste musicien chrétien bando bazolanda yo. Depuis musique au banda na ba musicien ya kala na place auto comme na musique chrétienne lecture ni noko osala musique et qui to et mati parce que moi confusion est dans moi mini série ya ba mente série ya ba musicien ya kala na mikolo yo on dirait évolution et salami non spirituellement ou bien physiquement évolution na ndenge ya ba clip pas bien évolution ozola ta ba veste mikolo santi veste bouton mo ya ndenge on a de des clips mais na bonzamo on dirait que ba makambo epele élévation boko gérant moté aussi ba makambo epele pe bon memi mabe ya makasi koleka na ki bonzame na musique chrétienne malgré qu'il a téléchargé aspect bon wani mais masumo pe on dirait minike ezoya sima ya élévation beaucoup gérer élévation na bin plus pas ya ba musicien chrétien nyonso aux en Congo oyebi ba makambo ezoyo Canada 15 ans de carrière papa Famalo au moins a relevé la biso avec un cœur ouvert lelo ba makambo peut-être biso to yebité na kata na musique pour moi le papel film mutu na mutayebi loko osala mutu na mutayebi loko osala soki na osala nzambe mabe ngabona oyeba ngala ebisa mutu ko okoza pe na Allemagne au changer nationalité mais au changer conscience les consciences les yeux biso loko za les papel film to fan de conscience les yeux biso ebise oyaza so kada mutu abakisi conscience ebise que yo za mutu abakisi mutu na mutayebi loko ni na osala soki mutu abandaki na Yesu asuki na Yesu gloire à Dieu les appels à tous abandaki na Yesu asuki pe na Yesu te ya ngombe na sali na nzembo moko boye na opeso ko tiela bana nzambe stre tozongela nzambe to bandaki boye te to bandai na molimo lelo to ko mosuka na sote ko elo nini sala ki elo ko ozali lelo eza grâce ya nzambe olukela ba jeune prière o mata bangomba mangenge luzizi la l'intendance kutoloba te o souffrir pona eloko wana okomi lelo nzamba peso gloire wana lolo pusani musika na nzambe o jusque za amin o ezana mutu kaka ndenge mutu azobunda bitumba ya ba réclamation pe nzomona de mutu na mutu ezalo kwa ndenge olobi aussi faire otiango na kati ya prise so longoli faire moto eoza mais malembe moto aussi malembe moto aussi mais ba obana nzambe o comprendre que te oya zaka na Yesu pardon ba o nyonso basila wana atam baba na ko tamona obanga te na lobi pour monter papel
Papa Elvin a gâté quand il sera la chambre dans le micro côté dans le bout la bout il y en a posé car yo lobby que faire au petit exemple nanga so au débrancher moto si la malé tu ne surtout que moto nyo c'est donc la vie ya masum aux en sentir que aux a na gloire mais aussi la malé il y en a ce qu'on a peine à poser sous question car na kolanda yo koloba c'est que ba musicien ba sila bango nyonso wana succès sila ba musicien chrétien o ba renyari c'est que baba na ko tamona bien masum te na lobi bongo te na yebite na moni pe masum ba salite na yebite par rapport ya parabole au verbe tout koloba ce gars la lobi na ndenge yo lobi mais na yebite papa le vie c'est dérangé tout est vanité de vanité mais quand ndambo appelle ça yo ko garder ce que muto adok azo garder bisika nzamba juillet muto faye ba bisika uti na komi wapi na zo kende wapi nga na yebisa ba tuzalaka yo nga to tuni ba général Fredo yebisa habité famalo la zalaka ye nga na yebisa ba tuzalaka yo ata nzamba matisio ndenge ni zalaka yo Misa David kutazana elama moboye ceux qui attendent tamo sai bagaki atali elama na ya wana zo rétroviseur muto umelaka na présence ya Nzambe masumu za rapena na place ité soki mutu natiki ko umela na présence ya Nzambe so masumu zo ka place toi na mokila masumu oboya te toyokaka banzembo toi na mokila masumu toza entouré so soki ozo umela na présence ya Nzambe et on a longolo appétit à masumu so soki mutu alongwe ko umela na présence ya Nzambe nde masumu ko zo place toi na mokila masumu na bango bakedi solo ya femme de ministère donc un passage comment trouver na le divorce comme normal parce que Calamine tête au temps l'émission mon pasteur mo a divorcé na maman pasteur Azali asali na église na mo na ma campagne et pasteur vous trouve bala les sources papa Elvin oui bi que mutu ne kandi na émission papa Elvin davi mutu na mutu ebelo na usala mutu na mutu ayebi eloni na usala et na kota nga pour nous juger te mutu na mutu ayebelo na usala général Freddy ayebelo na usala papa Elvin ayebelo na usala ndeko pa ayebelo na usala mutu na mutu aza maître ya vie na ye aza maîtresse ya vie na ye ayebelo na usala mais nalobaka soki mutu otambola buzoba ye moko ekomeme pe na buzoba mais soki mutu otambola mayele ekomeme na kati ya mayele tout comme na suka l'évangéliste Famalo là de l'obéissance na banu bazolanda bon liloba suka za nzamba pambola bino batu nyonso kolandinga nzamba pambola batu nyonso tout vraiment bazo soutenir ngai Emmanuel Famalola le numéro na ngakani na pesa keza 00 243 85 05 73 297 alors benga biso au soutenir biso nzamba osanga te na opambola yo benga vraiment biso au soutenir biso toye liboso na bino pona vraiment osenga soutien tika nzambe ya lola ya bonzambe na bonzambe azala nzambe na bino nzamba pambola mama Louise apambola pe son excellence Deo gracias bonzambe na bonzambe lola ezofuta merci na bino nyonso bolanda biso papa Famalo na tiko na plateau si c'est biso na loyembo moko amen oyo interprété l'autre fois ya liwa ozala bien makasi amen pour bandeko bazo tamona obanga nzambe te OK élévation ebungisi bango nzela ya bonzambe bazo ko gérer élévation na bango te je crois mais que loyemo ekozongisa bino na nzela pe lola ekofuta biso nakosala nini mpona nzoto nasili kosala mpe nalembi nzoto nanga nzoto oyokisinga soni ai nzoto nanga ye Fredi eyokisinga soni olobaki namema yo na poto soto namemaki yo ye olobaki nasombela yo motoka nzoto nasombelaki yo olobaki nalatisa yo nzoto nalatisaki lelo yokei na lilita nzoto oyokisinga soni ailipinde nzoto mabele apa ai nzoto Fredi nzoto
mabele ya pamba. Soto, soto na ngai ye. Soto, 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 yokisinga soto. Soki ezalaki kaka mpona mbongo, soto, soto, soki mpona mbongo, me mama olanga kufa. Soki ezalaki kaka mpona mbongo, aedi na bala kufa. Soki ezalaki kaka mpona mbongo, me mobutu akufa te. Ai zoto, zoto, zoto na ngai, zoto okei na libila. Ai zoto na ngai, zoto oyokisinga soni. Nakosala nini mpona zoto na ngai, nasili kosala mpe nalembi. Ah, zoto na ngai, zoto oyokisinga soni. Kowela tango te mama, ozolanda nga na ndako. Yokana betela yo lisolo moko avana kata. Yokana betela yo elenge mwasi moko azalaki koteka maki. Baninga na ye ntango baza koya kosalisa maki. Soki bazwi maki ya 1000 francs bapesi ye $20. Mokolo moko atuni bango, bozwaka mbongo wapi? Baninga na ngai, baninga balobi yaka tokende kolakisa yo bisika oyo biso tozwaka mbongo. Bakei Fredi na ngai bapesi ye pema ya kosokola. Bamona moto abandaki koteka maki, atiki koteka maki, ye wana komi na bajipe. Après une semaine bayebisi ya bima na ndundu. Ndunongo pe balobi ya nini oya bapota na zoto. Alobi nakozwa ye wapi marabu na ngai, nakozwa ye wapi? Soko bimi na yete okokoma liboma. Ndeko wana lelo akomi liboma, akomi na fulu. Kowela te, sela tango na yo, kowela te. Omoni Fredi ake poto yo polobi na koma lokola Fredi, okoya kosimba kisi, kowela te. Tika zamba pambola yo. Lola lola.